MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande ba bolingo ezalinga wabino la gardien des temples, balobi les troubles qui troublent. La mifa car na cadre actualité, boyebi le mo onone nga to beta masolo ya basantu. Lisolo epesi pasi, epesi mawa kande boyebi ngai wabino na yaka pona edike mas na te na pesa conseil par rapport à oile kaka na ba vie ya batu misusu parce que à la loi et au témoignage de la Bible. Si l'on ne dit pas ainsi, il y aura point d'horreur pour le peuple. Et la loi, c'est ce qui est écrit, les témoignages, c'est dit qui, et tout ce que nous vivons n'est pas écrit. Donc, au son la zobika, au par la zobika, il faut servir un exemple. Enfin, il y a un sa lobby, naeba, nini kosa la te, si kan ko chalo ko si kan ko chate pour ma komate. Et nzama pa mola bino bino oyo bolandanga surtout bino obo comprendre ka, to pe bo comprendre idéologie yango. Parce que mingo ba comprendre ngote malheureusement pour baza ko finga pe ko critiquer et parce que ba socialité les pourquoi. Donc tous on vouloir ba ngote c'est tout à fait normal même yesu ba to bele ba comprendre ga été pe lelo et bele ba comprendre été. Bande go lisolo et pesi passer pesi ma. Donc aux années anticipation parce que des jours passés j'ai enregistré des vidéos sur sujet oyo. Ouais, on a enregistré des vidéos sur sujet oyo. Donc déjà on a informé bino parce que tant on boit qu'on va comprendre que et zali et bandeli ya suite oyo bozo so sikoyo cho ezate et logo na kutenda on a monique na lobela yango nini ba vidéo na enregistré qui ezala qui suite ya vidéo na sala qui a passé Dalo sur la journée de la femme certainement vous vous rappelez papa Dalo a pensé qui maman Viviane pardon. Maman Viviane Fololo, likolo ya cherpe apesa ki bi poe. Bato bele bazali d'accord te balobi ke oui, acte ya kopesa fleur eza bien eza mabete, mais bi poe likolo ya cher e betili baku. To mega opesa conseil en disant que papa Dalomba la sima bongisa pour no beteli baku te, c'est vrai c'est pas un péché mais koko malisumo parce que bato babeti mabaku. Pesa fleur mais bi poe pour opesa te. Alors l'acte européen sa fleur, est louable et ils appellent Matéa, surtout pour nos couple chrétien et belé, ba pasteur, pe bandeko ou ba ko bala kati na bonzambe, parce que ba to belé, ba vivra bolingo ndenge sengelité et ndezos à la porte d'entrée. Il y a makambo belé à mabe, il y a infidélité, il y a ba divorce, il y a ba problème et belé net il solo tozo beta siko awa. Ba passer rebelle ba eba ko lingate ba passer rebelle ba eba ko la part des choses te et c'était ça même le nez du message ou encore la clé du message ya maman Joël Gloria tant alobaki bolinga ba pasteur te surtout sur aux appel ya ozala mosa mosala nzambe te parce qu'il faut benga manango la plupart ba pasteur ba eba ko la part des choses te ba eba ko keseni sa mambo on li mona nzoto te ba ate ko cha équilibre na ba foyer na bango ya ombo mona tozana ba bon pasteur rebelle mais ba mauvais père tozana ba bon pasteur rebelle mais ba mauvais mari ebele ya ko sakana te na église pa pasteur malamu papa moko vraiment en tout cas ayebi suivi ya bandimi ayebi ko sunga so zana problème akola muka 2h du matin alongwe soki wa paketi ipene abeti plus d'une heure na nzela car rapport au bon de la to pour résoudre quatre situations moko mais nanda kuna ye a évité que il est le mari d'une femme il est le père ya bana moko songolo bana modèle balale la na bala mukila papa a évité ba devoir bana soki mama salite to bato soki professeur soki ya cours d'histoire soki nani soki ni papa a évité réunion de parabosana ba passer belle bana ba problème wana eza moko bilo ezo ronger ba foyer belé pastoral mais bato belé ba éviter et bilo autant to yoro le belango ba inconscient o mi to ekota sou bilo on na kati tellement ils ne réfléchissent pas au fin ka ça nzambe alors ba ça nzambe bazo comprendre ni les écritures ni la puissance de Dieu comme dit la Bible bandeko ba passer belé faut bongisa il faut bongisa ya ko so coaching pa na papa na expliquer yo kozala mosala nzambe
na kozala mobali ya mutu eza biloko mibale il faut kokesenisa ntango oza na ministère oui ntango oza mobali ya mutu il faut yeba nini osala na ngonga nini nini osala te nazala ngolu wana Dieu fait grâce à qui il veut kotala jeune âge nanga te na koide yo papa na kosunga yo pona beta lisolo c'est important na introduire boy na développer boy pe na conclure na conclure témoignage moi mon coup c'est très rapidement un jeune serviteur abenganga maman bon un enfant si je peux dire pour moi mais il est serviteur de Dieu tina ba âge 28 29 ans il était chaste alors on a fiancé ba sali plus d'un an et demi ba OK deuxième année et c'était prévu fallait kendeko fiancé adena proposante alors comme ça au solo là et là moi ga tinga na tunye boni chérie na mona mutazo bye bye mère maman ngapse nini abina ces derniers temps il y a un souci donc c'est comme si on dirait la fille comment il est et pourtant c'est une bonne fille ngana bise ma chérie mon ami so perdre moi chose a pas si problème abina effectivement parce que c'est une bonne fille nga tune c'est quoi le problème oh non à combien peine différente parce que ngana bise la dernière fois beaucoup temps les akika oh c'est déjà sur une semaine ngana bise attends oh, mais attendez. Au fait, on a très rarement parce qu'il faut se concentrer dans le bon Zambé, il faut se concentrer. Dans nous coups au fond l'église, dans nous coups consacrer. C'est un serviteur dévoué. Et nous avons OK, d'accord, ben Zoa rendez-vous naï, ne mène dans un restaurant. Beau solo là. Pese bon à transport. Na kabeli mbongo. Pese bon à transport. Ça là est fort. Collection soit une semaine na semaine bon mon na ata 3 fois 2 ou 3 fois zwakaye boke ko tambola et puis tambozo sola na ebetela ya masolo boye bandeko un mois après ce qui 2 mois pour na tourner bon ko be mère merci ngabise ça va bien dans la minute okutu ko na ebite so na lo banoni ni bolingo ezongi bandeko nini eleki balobi passer munene ya Congo babombi kombo ba video ezotambola na ba Facebook soki ba biloko ninyo ba WhatsApp et autres eloko nini leki papa pasteur karande ba pasteur bazala na ba GA ba koti mabondeli à 40 jours esili après akero ba 2 semaines ya yemoko wana ba utaki na église après il y a 3 jours moko pona après so pas na posa ko sexe ba wei afungula ba aveugle misu soki nini bande ko maman pasteur azo kokate la famille je n'encourage pas l'infidélité ou encore les bikobo mais Bible zoloba ne donne point l'accès au diable Bible zoloba ne donne point à l'adversaire un sujet de médire na linka rande na avertir na alerter na benda matoi na basale ya nzambe bo kotsa satana na banda kuna bino moko et puis après lobi bo kanga bandoki lobi bo retraiter bato d'infidèle lobi bo finga basi bandumba bo divorcer et autres bande ko babolingo passer avant na aller kina mobile na ndako bikenda na ye moko musu mama ko kite na katikata butu ake okote la petit frère mobile na kata chambre nuit bino bobi bana mibali ebelete ebelete ba résister na mo taxe ya mwana mwasi petit frère kuta na penalty allez tire nda allez comme habitude parce que papa zalaka na yete yeso ka cotiser na 40 jours après un mois après 3 semaines après fête bisengo bilengie diable car ndenga zalaka satana na mutu peta ngozo sala mabe conscience aveuglement yaka so peni na ngoti na yiba ngo ba filmer batina na ba vidéo moko mususu petit frère passer azala na fiancé azala na e a côté na téléphone à chérie na e quand na ba kokota na ba image galerie a côté na vidéo abi mais attends je rêve ou quoi oh ma pasteur na fiancé na no way bobi basi musunde bazara pe mitema mabe bobi lo rasali a vu vidéo ana abwa ke on a groupe et intercession. Quelle méchanceté, quelle sorcellerie au ko panza église abwa ke on a groupe intercession tant ba kutane nango encore la plupart ba maman pasteur ba to bele balinga bango te bobi ke ba maman pasteur ba to bele balinga bango te tant ba intercesseur ba soyo ba kutane nango oboyende. Ah bon, do yena balondo bela sela biso wana na baki maman passer bela sela biso na nzora nde boye. Allez, vidéo bandiko panzana bandeko c'est mawable et puis c'est pas c'est ma cher pasteur
boyeba kotia équilibre na mabala kozala pasteur oui mais soko bala yeba koza mobali ya mwasi na yo wa pasteur na ndako te oza papa ya bana na yo ok nzoto eninganaka maman oza na besoin na yo il y a un temps pour tout dit la Bible il y a un temps pour manger il y a aussi un temps pour nzotologie mbote bandeko babolingo ezalinga yo mio la gardien du temple les troubles qui troublent la mifa nous continuons maman pasteur abimi na petit frère pasteur a kokité nzoto ningani papa pasteur tout le temps absent il n'a jamais été là maombi après maombi ngomba après ngomba maman a kokité bandeko tozo ko betele infidélité maboko te mais tozo mekaka côté ya baike ba meka ocha équilibre pona ko éviter kokotisa satana na ndako. La Bible a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est clair que le pain a sa part na vie à moutou sans lui pas or vivre été. Soko lobi nga désormais na bana rojena kaka na oliate okufa nzoto okufa ba okunda yo ke na lola mais okufi. Et de même ceux qui pour lobi que mambo jeune mambo maombi okota to osala te spirituellement aux la faible nzoto oza makasi mais molimo oza la faible et du coup bando ki pe bosarana na yo. Donc il faut reba kocha équilibre na makambo nyonso. La famille epesi pasi epesi mawa toko benda kama mato ipe toko loba na ba couple pastoral bocha équilibre na mabala. Fana na loba likamboyo mais je crois très bientôt nos vacances na osala effort na zongela thème oyo na développer kana lobela sur ba couple topé ba mabala les mariages to bana na introduction to bana na préparation to lobela likambo ya préparation. Généralement la plupart na ba église na biso surtout na batang wakala lelo na biku tout ceux qui même ba prépare ba nini ba enseignement ngotopé ba préparation ba bana ko préparer bana basi ezala kaka mais kala mingi ezaki na ba église ba bana ko encadrer ba fiancé ceux qui ne déconneti azana fiancé oka ba mama église ba kambi bazali ba bana ko encadrer ka bazo préparer bana basi ki na libala bazala ka boye eta mosel na nzambe tala mais bana mibali bando salara yango te erreur grave. Pourquoi? Ce que j'ai compris, étant africain, tellement de centraliser l'ibala, et ça a responsabilité à moi si. Erreur tout mobile est rosala, à mobile, et ça problème était. Moi si ne soit salimbeba, et ça m'a bé, l'ibala kokufa. Mabe kokota, mais mobile otika la mobile. Yango moni bat ba normaliser même infidélité. Ya mwana mobile, kindumba ya mwana mobile. Ono ya mobile azalaka ndumba te. Et pourtant, Bible zoloba. Et adultère mota okota lola. Ah oui, adultère mota okota lola. Oza marié, ozala na ba ujana tope ba candidate na omisusu libanda ndenge koma obenga noko ba obenga ba miyibi. Oza na ba miyibi na libanda. Et on a parce que ça mobali au kota bokonza likolo te au monde nzambe te. C'est ça. Les erreurs graves. Les garçons doivent être enseignés aussi. Cher na habité na belle la banane na interpeller banane ba kambi ba pasteur ba maman pasteur ba kambi ba mangomba ya ba église bo nzamba pambola pasteur prophète Francis Ngawala. Tout le monde a basala ba grand jeune ba édikaka ba conseillaka ba enseignera ba couple ba jeune ba fiancé ezala mibale ezala basi comment vivre dans les mariages très important. Malheureusement biso to cha attention mingi car na basi et pourtant mibali bazape na bambeba ebele oyo fo baluka babongisa sino te lobby aroza mobali malamu te na ndako et kokotisa satana parce que na minito wenge panzani donc c'est clair que libala ne aussi subsister sous te okufa non seulement ça l'église koti pito pale bat ba kolongwa église bat ba kolongwa église en fait epesi mawa yango to yeka rapoto lobana bana nzambe et surtout bakambi ya mibali ba pasteur ba diacre et autres boye ba kocha équilibre
boleka na koyekola soko yebite soko apprenate, c'est le temps. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Un jour, un ami a obété dans l'isolo a eu une retraite. Yamoulaï. Ce qui a un mois ou 2 semaines, je sais pas, non, je crois que c'est un mois. Il est à l'église Mobimba Bandeko. Imaginez babimi week-end. Tala na ba retraite na ba ndenge zala na ba kolimba na banzala. Moi week-end wana bo mekopema o lundi nango. Il y a qu'est-ce que côté ma bonne délice pe ya 3 jours. Ah, moi c'est fâché. Abenga parrain na bango. Abenga parrain le tete na kokate. Elinge lo baninto uti ma bonne délai 1 mois. Tokiti car moi week-end to pe ma nzoto ndenge lembaki. Lundi yake okota susu soki retraite so eloko nini. Parent benga prophète aibisi mon fils sozo ke na mambo boy en tout cas le balé okufa. Ko ke na mambo boy te za la rending wana te. C'est ça. Soko zoa tamba enseigner yote ndeko pasteur zola nanga jeune serviteur Luka Oteyama Luka ba maman ba yebi ba tato ba yebi ba te ba enseigner tu dois mettre l'équilibre nandaku oza papa ya bana ozali mwali ya mwasi na yo aoza na besoin na yo ezaka pona magoda te la femme a besoin de l'attention bana ba se belé bazo souffrir na eloko yo ata mobala pesaka attention te. Oh mon Dieu. Muto koma frustré. Ata tche suki ya cher et bongisaki suta ata parole mafuta. Pour son doto koma couscous. Pona nini trop de stress. Bobi ke nuni saka, bobi ke baby saka. Likolo nango bakisa accumulation ya mampuya. Ya bankema. Boa mitema mabe hein. Boa mitema mabe ba papa pasteur. Boza mitema mabe. Boa vraiment mitema mabe. Après lobby oki no kopanza songa nonga eza mwasi ne muta trompa ngai moto nzambe tumba yo nana sala ke mwasi na tromper motema mabe na yo que le Seigneur vous pardonne parce que boyebi mambozo salate cher pasteur que nous ko enseignement hein ya mabala to pe libala eza lolingi mo ba viva comme étant mobile ya mutu na ndako eza ba bilo yo zo sala wana te aux 24 heures sur 24 heures de lundi à dimanche du 1er au 30 de janvier à décembre kaka na mambo église na bandimi na yo maman pasteur aux anatana été ya moni maman Joël lobaki les pasteurs sont premièrement amoureux de leur église et non de leur femme mais bato ba comprena qui était c'est ça en fait maman nazo bisabino ne maman Joël ba neko loba yango soto développer ngo bimisa biso ba ememo nyonso nazo bisabino c'est ça. Donc après à sacrifier moi ça sacrifier bana pour l'église pour na bandimi siko bota ba conséquences si tel est le kabo bala raté ko balate salama abuna yo église ko balate tika mwana ya batu kimia. Les amis c'est ça bien partager la vidéo oyo partager o aliboso partager o amibale o bikisa amo moko ndeko moko yoka ngota mususu ayebaki te. Ah oui parce que zana ebele ba ebite ye akanisi to pa ebika ke mama ngo ezandingo wana mama ngo ezandingo wana azoyeba te ke il y a un temps pour tout dit la Bible et pour ça nzoto sila aka na nzoto c'est ça donc et puis si passe et puis si mawa courage na maman pasteur nyonso makambu nzamba sala ongolu Nzamba za miséricordieux, aza compatissant, soyez repentant, c'est sincère, aza capable de repasser yo chance au bande de la vie na yo. Ah oui hein. Nzamba za mutu neti biso te. Biso to condamna, Dieu ne condamne pas. Et on mona ebisa ki bato, wa sana le sumote, abana obamba moi sur libanga. C'est ça. Ebisa la femme adultère va et ne pêche plus. C'est ça. Donc voilà, les solo pesi mawa, partagez la vidéo, merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non
parler. Oui, akokalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atanga oyo ya international. Papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, Nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekulusu konanga, okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe mokote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele enyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vanzi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lise kwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vanzi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vanzi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladi na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko